Oui, salut, Banlandi à émission Nabiso, Masolo à Kini Kane, toujours Masolo à Kini, émission Oko Sarabinote, O Etala Maravama, partout, vraiment, tout ça, vraiment, porte-parole à Mounene, O Ibrato, mais, et le ça passe parce que, et tout le qui n'a pas il paraît que non, Ibrato a bengani, et en vraiment que non, tout est à tout l'Ukaï, tout sur l'année, vraiment, tout qui non, la maman va publier, la Facebook partout que non, et j'ai voulu le mettre au Azaf vraiment déclassé, Pemeni à Ibrato, il y a vraiment que non, tout l'Ukaï qui est, tout est comme on a vraiment quand on a repéré ça, mais bambote nanga, avant de ça invité nanga, micro, tout le campé n'a reçu l'année, n'a repéré ça, mais mbote à boss nanga, baouli Arnaud Mvuma. Papa social 500 mégapixels, vraiment à niveau Paris, pourquoi pas Hervé Mabrada, les mannequins du Paris et Déo qui dit papa, les coordonnées les plus charismatiques. Genoa Bikobi, le cap de tous les caméramens à Villa Kinshasa, pourquoi pas centrer le Mosia Pembe, ou un collègue Otosal Ranaye, et n'a pas Sumbote na Sarah, la Congolaise, Sarah, la Congolaise, vraiment, à niveau Hollande, on a la reine de Hollande, Yéné Makambu, Sarah, la Congolaise, pourquoi pas Mike, les réalisateurs les plus suspects dans la Afrique du Sud, la possibilité de et bonjour, j'ai voulu. Wow, bonjour, Massalanga Isaac, bonjour, fanatique tout balangaka la bonne musique, et fanatique tout balangaka Ibrator Yalembosi, mon patron, hein, le procès de l'air maître, c'est lui qui a montré à l'air maître comment chanter, comment décortiquer la musique, et pourquoi pas je prends le temps de saluer, moi je lui appelle Vasco Escobar, le patron lui-même, la Katia. Brésil wana et pourquoi pas Abibi Lukamba partenaire privé BBC Lukamba na monaka mère Eve ya kumu ya papa na monaka vraiment donc nangola na monaka ba Dabiyo kula babi ya mwana ba trésor dia ba Mobutu ba Christian Kabongo ba héritier mvoma congolaise ba Ali Matondo le bijoutier. Mais je voulais yo lelo tozomona ozokumisa sur Ibrato mais biso toyebi ke no lelo on a mis aux ali donc balongoli yo pemeni ya Ibrato na mutaro longola ngate Ibrator yebi mon vieux na yo ngaka mon vieux dans un privé à Ibrator tant yebi nganga soda ya mboka yebi qui est soda ya mboka je voulais ngane makambo ngane kololi kambo soda ya Ibrator défenseur à tous les contre-maîtres mutabunda bituma 40 à 45 abonna ba bituma ya 14 à 18 donc abunda ba momba un baso saba mayangi bituma to na ngane na buda ngamna mela voisin makila na beta bato na mai kabona tilelo. Mais les je voulais le babou qui nous yo olongwete et kaka donc fille morobo la maman fille la maman donc aleki na ko annoncer na Facebook partout na réseaux sociaux que non na miti o Ibrato à longolio et baleki na ko pesa ce privilège mingi et pas ya mopandisango o azaki pas Fabo Gaz na kati ya orchestre na bino na ebité ça dit à quoi d'abord et pour bazo mona boulot nous un peu na c'est ou comment ba nyaso na pe sa faute na bato o ba ibimaka mutse neti bala mama ona na yebiete azo joa temps ya ko interpréter bêtise ya ko babuzo ba mobo ke il paraît tu qui ngai na komina ke message na ki na posa ya base posa ya actualité nga na na posa actualité nga déjà na yebana mo ke le jebi qui je voulais nigolo ni zetanga mona ba yebi ke je voulais zana bien merci mbokani ya Marlène Nté sa tanga mona ka yebi ke na zawana Jonathan Bolingi l'international ba yebi ke na zawana wana nga mo de magie base nga na ko luka base pa la mama de pona yebi ete so za moso za mobali na yebi ete aza swente a salité et avant de publier dans Facebook ya ngana longwe pa Ibrator pour na Brazzaville ma bêtise balbi que nous Ibrator à longolio parce que tra voyage à Brazzaville bani raté voyage à Brazzaville en Ibrator à longolio Brazzaville roi simana ko mo boye le panga ba vena ngai tatimba ko le panga ba vena ngai vena ngai nani yari ndongala ya Nzambe bah tu vas interpréter la maman tu es fou, tu as perdu la tête toi. Moi je te connais pas. Si tu as mon numéro, on a commis la SMS ou publié pour nous on a besoin d'actualité na yo. Parce que bah dali on y c'est c'est pour la nangote, hein? Dali on y c'est pour la nangote. Pour vendre pena boy ya tali non je voulais à solo li a commis les motos mais soit disant la maman moi je te connais pas. Parce qu'on a tout ça on a je voulais je crois que nous on a mis et fait pas ça qui na réseaux sociaux partout. D'abord président la bino Ibrato na nous et c'est passé sérieux azolo ba d'abord notre réaction les amis. Bon ngana lo ba mingi na pesa Ibrato. Faut citer pena repasser faut citer c'est mon patron mon vieux. Na lo ba ka loko moro mikolo na zolo ba ge. Soki omoni mbisa oka na nkusu na kati ko bloka ngote zwaka mbisa oka na sokola yango pe nkusu wana longola ngo bloka nkusu mbisa oka ko kopu na ngo biele ka na fumbwa ngana lokwa mbisa oka parce que bomoni et l'ex d'abord soko yo ki mwana na yo na mabe moko boye ko benga na ete zo benga epese conseil yo kae po ebilo bité
yango mingi na betara bon on ne craint pas un petit gamin qui marche pieds nus. Ibrato Yalembo c'est mon patron mon vieux. Tout le parce que Ibrato vraiment des pas message vraiment à Tio Mpanzi vraiment yangwana obeti c'est ona. Ti ngabo changa Mpanzi neni. Ngande ko lo likambo. C'est pas sorcier album nanga. C'est pas sorcier album nanga ngane na pesa ngo makambo. Pour ngane na mela voisin makila badabi yukula bayebi on bababi mwana bayebi trésor dia ba mobutu bayebi Nikolo nyenza yebi makambo yo na solo na yo. On a vendu des Jonathan Bolignat, les sangs, soda. Dis merci beaucoup à Marlène Tessa, maman de solo là. On a magie. Tant qu'on se rend à des potes de banques numéro 1, Iberichi Nimbo Hachem, Baïb Mamono Solanayo, n'a magie. Nazafo. Oh, merci beaucoup, vous avez l'émission qui dit je voulais le week-end à Ebine la maman maté peu plus à lui qui y a sa magie. Il y a mon toi simi vraiment donc na bango ezo bima donc na biso kodi ya c'est pas sorcier ngana na simi kodi ya wana bato Moïse. Bateau ya Moïse ngani na simbi yango ngani na beta ngo suna mai pona kabole balé. Ouais, merci vraiment Toro vraiment Toro Solana donc na j'ai voulu parce qu'il a invité na biso auto ya milelo to vraiment makambo ebele photo Solana vraiment na moni ba moko na kati ya France Brenda Tangi ba weekend Brenda Tangi maman pasteur Brenda Tangi pourquoi pas LK na kati ya Fodicide moi c'est Pembe LK na kati ya Fodicide et je voulais lelo oyo sikoyo to beta epeno moi lisolo na bino pe mamuke rebité depuis Ibrato Alongo et pas ex patron na Fabogaz. Mais patron de Fabogaz ba collaborateur. Est-ce que Maramozo le Bézassi vous avez montré sur nango Fabrice c'est un jeune frère et pas Ibrato, jeune frère mon bando travailler ensemble comme en collaboration. Et bah ça la séparation bon ba kenda ba ça la orchestre na bango viva riva. Ibrato Villanova. Je sais pas. Dans ce qu'on a dans le bimanga na ibiti comme on a eu à viva so chassa viva donc je sais pas et Ibrato le lo qui dans sa carrière n'a pas contre-maître ba biso ba défenseur ya ba contre-maître ba vrai bagarreur tout ça boulot toujours mais yo le président non vraiment a salé le moroté je voulais quand même Fabogaz a saidi marambo ebelé et pourquoi pas ka kolinga toujours ko critiquer ou ko loba mabesi Fabogaz nabi Fabogaz tendena nabi Fabogaz a joueur abeta ba na potana ba Messi ba massa ya ba Neymar ni sozo bana ibiti donc to beta masola Ibrato ya lembuzi balalo yembo le procès de l'air maître c'est lui qui a montré à l'air maître comment chanter et comment décortiquer la musique Nikolo nyenza bi mamuna solana Roger Makoso bi mamuna solana et niska pesa papi mokiki na ne selete ba bi mamuna solana mais bino je crois que non peut bosser le moroté mais bozaka justement pour na koyembela bato pour ko ba base biso to yembisa bato ba ministre belé na mboko ya menene biso to yembisa nani comment œuvre belé mais liboko epesi sur gauche et sur le côté droit c'est yeba mais bon on va yebi sur les lots ceux qui va le dire non on n'est pas permis na Ibrato Fabogaz azo bengisa je crois que okele na yo nana passe na roque te pona mboko ba kase la raso te vena nga fali pour mutakanga misère ya ngo clé à part fali pour pas jibin pe na papa chéri moto pamba na mboko na kin air na minute orchestre ya raso tout l'orchestre de kufa on moni que le bino c'est que non boye mais non papa chéri parce que pour besoin succès il faut besoin succès là c'est ma papa chéri moto moyinde moto mané mundele azana idéologie maoche chumshuna paresi azala raté mwana mobali pesa chance o kuyaka na mabele pesa chance ozo yembali peke bukani pesa chance ozo bin na likolezo yo cramp to pesa oka chance chef Sege Maniata et Albert Soleil mamna solana à part JBP je crois boyembe de JBP na pas JBP parce que tous attendent d'abord na leader ni OK non pour bino comment bino ka bato yembela bato mais album mais bi mana bato bino bato yembela ga bato beau s'attendre ne suis pas sorcier l'album de contre-maître beau s'attendre na ngoboyo ka nengeni leader ko yemma nengeni leader se déchaîner parce que quand on parle de la musique on voit directement Ibrato ya Lembous quand on parle de la comédie musicale on voit Fabrice Zombie Ajokaka chez nous on fait que la musique on n'est pas là pour te courir na mabele pour te bina bango te bika baleki biso na danse pour danser ya cop na bango na animation za cop na bango biso cop na biso za chant tra docteur Njadi don de yenenge mbie moke docteur Njadi lelisanga na vandi bola chula kleta ki sen Nathalie de Patricia Lola pinga ba vandi bo ba yo comprendre te Ibrato azam magie ya tatima fula mutambongo akisi avant de comprendre Ibrato azam magie on blague pas avec Ibrato mutalakso musala basakana na ete j'ai voulu ozo le ba quand même bien parce que na bi que non muta aisinga na tuno makambo za deux personnes ba bi ki Nadine Moulasi ma sœur privée Nadine Moulasi vraiment ba mbote sika uzali pourquoi pas DJ Yannick Mukoko na kati ya France nazo zela kaka pourquoi pas
jusqu'à Balbi Star Azam Moko na kati France jusqu'à la peso Bambote César Loboko mon papa l'homme de mon Seigneur vraiment la peso Bambote et lelo oyo ozolo ba donc ozolo ba keno na ce que nous tout keno tellement bino bokomi bato moko ya koyemba ka bato ko immortaliser ka donc koyemba ka bato to s'attendre na l'idée suneni oyo bino bokoyembela ba immortaliser ka muto za na makambo muto aza eloko ce muto aza eloko te asala azana est vraiment à montrer on a public j'aime pas immortaliser ba Fabrice pe ba ça ba Eva Matas ma ibrato ko solanga ma joueur ninga na beta balete na sala pe théâtre te le roi Blanchet mais fou de le roi Kaluchi soso o solanga ma théâtre je le roi na Papi Kader Chondi ya monde bateau ya Moïse Papi Kader nani wana sala théâtre l'idée ni wa sala théâtre na kati ya l'idée comédie ba c'est lelo miso ba komo yema mungonga ba si alors mongo miso ba komo yema mungonga ba na mungonga ba robot mo tolibombo bombo ko ina sekoro tenebe le ero ko mba ba voana na ebitina ina on nous a pas montré que la musique comédie n'existe chez nous Alina parce que moi je fais Lina je connais pas la musique comédie si tu fais la musique comédie je sais pas il faut aller chercher et sur des phénomènes il faut aller chercher Saïsaï il faut aller chercher Kalou Jivine Sarankin il faut aller chercher Blanchima il faudrait au Papi Kader pour aller faire la musique comédie chez nous Alina on nous a pas montré la musique comédie parce que ça n'existait pas. Merci beaucoup vraiment à l'objet que nous connaissons la musique comédie wana ça l'engage vraiment yemo kaka mutazo pesa makambo ya natangi ngoma mutote ouais bon c'est vraiment bon c'est Lionel Mayaka Pongo TV bon c'est Lionel Mayaka Pongo TV pourquoi pas Brenda Tangi maman pasteur Brenda Tangi pourquoi pas Brenda Tangi pour na bobo et trop ça va na lar wana muta vitesse ya sakarate ndaza bena ba 1000 balles ne mo bena kete Brenda Tangi ponga na ba doutes na bango pona bina poto bela bat nes na Paris bato bakana mbongo ba larate ba intimida biso na Paris bato bakana mbongo ba rocher makoso na poto na Paris wana bato bakana mbongo ba larate po ba yuma ba parisien so bazali ko ba na mo ba gérer scandale wana ba sans esprit ba na mo so ba Patrick Amour sab ba yuma ba toro je voulais l'habiter ni les a d'abord na simana yo parce que tu os beta batolo vous parce que non moi je veux vraiment battre des placements mystique na bata mpasi moto na bata mara panzambe biso to banga mo nzambe mo trop biso do rapena na abege ndengesi la Saint Rombo to za ba vena so ba major Freddy wanga to kala ba vena so ba commandant mukulu service spéciaux ba capitaine Lengi la Mbata ba commandant Belor ba commandant mon Pepe ba vena so ba général simple sengo inamura total so botomba ba colonel Pela numéro 1 ba JR na magie na rapena mo fo mais na mankande mutu te na ebende ba finga mutu te na bakanga pe okota pe bakacho ça veut que nous et faire marquer batu pe bakanga pe trop ya je voulais bakanga ndi pona boulot pona le ba vérité pona défendara na défendara batu net lo na yoko moi passe ve na ken piana na yebaka na mamba ko insulter batu te mais entourage ba na ba ya peme na ken piana ba ko tsa ve na ken piana ba ranki na buzo ba o lelo yo ve na ken piana ba mo jana ba cacher mo ya mabe or que c'est mon vieux et le petit moro ya mukie so Hervé Pito pale pesona ke na poto na développerie après ça Jafar merci et petona mo zo tan ko insulter batu moi na mo ya salité pamba amol ko tan ko insulter batu pour que voir yo Hervé salité nyama tamu no ko nga ande mo na yu mana yemba mabe na fo ba robot sans esprit yo le bikino nga yu mana na posa na yebe d'abord ibato et nani donc je voulais excusez-moi parce que to soira maramba ibato awa mais posa na yeba d'abord pour Sarah la congolaise na kati ya Hollande pe il faut iba moi c'est pembe ba bikino maman nationela maman na Jérémy pourquoi pas maman na Peter maman na Jason maman na Jérémy na peso ba mbote ici que vous allez ba bonne fête na grande sœur na biso o hotel ko bala pourquoi pas Marzi Marzi vraiment na kati vraiment ya Belgique na peso ba mbote ici que vous allez Marzi donc motema ya Gianni Copera mon ami intime mon ami d'affaires pourquoi pas Serge Ndombele le docteur de la SAP et bikino nga vela nga Serge Ndombele Serge Ndombele ya Nasima Tondo papa na Acacia papa na bébé Acacia Serge Ndombele ya Nasima Tondo docteur de la SAP Serge Ndombele o maman Nasima Tondo ya Serge Ndombele na kati ya Bruxelles wana na mboko ya ba maman putu de yalola de Bruxelles tabok sangai na mboko ba Nicolas Onienze ya Dalia Onienze maman na Kendal bébé Kendal babi binonde bakolo makambo na kati ya Bruxelles wala Karim ma vote la perle noire Patricia le foot ma grande sœur et Yvette Wakando ma sœur
Je crois que non, tout le monde qui est vraiment dans souka émission de biso d'habitude. De l'eau ibato, tous là d'abord bas programme mais bien les années parce que tout cas il faut beaucoup Angola. Est-ce qu'Angola ont il l'eau de pour qui date Angola peut boqueter pour le qu'il faut tout que Angola tout que le buka baba on va ça qui ba théâtre biso tout que mako yemba mais tout le monde Angola on boquer na bino sauter. Malgré tout ça la comédie musicale de Dodi Angola ibato ra que ne yemba. Parce que petit frère Azaki na Luanda abeti musique ya comédie ya koina mabele héritier voix machi congolaise atala bino niveau musique wana petit frère azo BTC Aja Ibrator te Mamadou Richo Bibi chamala batali non et Paolo Tudilu le sénateur Paolo Tudilu atala bino ah il faut Ibrator mutaka ta marambo tanenge Ibrator ayemi don de le pesi panique na mokele batu tout ba yemi don de mutembi ko le Ibrator azate Ibrator a contraire mokele et approuvé dans des dieux d'orté de l'été dans les lots comme un producteur na biso yango le comme un producteur moi je vous mets en garde préparez seulement pour la conséquence soko yemba ka yemba soko ko ya na mabele luka o ko na mabele pour amsuba mapeke buka ni bango ba msuba zuba camp na makolo ba yemba te ba sa comédie musicale bana Angola bozi la biso tozo ya Luanda wana mboka badabi yokola boya ko vivre événement sur scène nous on est ko buka Atlanta wana parce que Jikabe la banque populaire mon ami abisanga je vous lis c'est pas sorcier qui me peut na ngeza mabine c'est Jikabe la banque populaire ils aura déjà patron bon mingi na vie un Congo de Congolais à Soudan en France major français azana garde du nord wana pourquoi pas que au Monica Ibrato mena ngana biki non vient pe la de voma la coste pe ko porter parole na ok mi voma ok pas Ibrato parce que vient à poser candidature la coste venanga bisanga pesina je voulu ngenge basomba raté wana pena motema mabita mafwe mama Brigitte était na kati ya Paris mon vieux Didier Lacoste va bon séjour na kati ya Paris député na biso to voter pena venanga Didier Lacoste mvoimo bisanga pesina je voulu ngenge basomba raté babota makanango les faits c'est les faits les secrets c'est le pouvoir venanga Lacoste au lobby pour tout maramabe to zomona lelo ke no ba ministre pe ba komi ko postuler mi et chef de président no Ibrato to s'attendre na été donc il a beau le postuler Ibrato betara musique oui betara musique to ba o ba postuler donc ba o ba postuler donc ba bibi ba musique ba bibi musique ba sande trop na musique ya congolaise ba Lacoste ba tika ba devoir hymne national na ba mboka ba tika ba inspiration ti le na chanter moi ta manze mo le inspiration Tilelo, elle a chanté à monter. Na président na yo. Na président na Ibrator est-ce qu'on a donné des dieux. Ceux qui limousine Nazelio mingi ozoyate moyesi le limo. Et maï le père président na kuna. Ti Ibrator akomaka nzembo. Aza chanteur compositeur. Nzembo ni vraiment na kati ya orchestre Ibrator azaki et pas ex président na o makomaka. Ibrator azana ex président azande na ministre na balongo pa na ba sala viva. Azala Villanova. Je connais pas ça. Tout sur la masola Ibrator contre maître c'est pas sorcier. Ba Mireille Motingi ba Hollande na giga zo na États-Unis minutes oyo. Ba Français qui bazan pour ça bayeba nani wana alongwa na orchestre Ibrator. OK no orchestre pe orchestre na Villanova za nani wana. Gi basket ndeko faya basket mtalongwa. Yena ba Jikabe la banque populaire na ba Nicolas Onyenze na ba Jimmy Ninga c'est la famille na ba Marcelo Cravana nde balongwa yango sala ke ba refoulé que ça popcorn est toujours na kini parisien refoulé 5 ans na poto ni mwana ni production mkongo katana ya kwela na zitali pe na bana msuwa matali kolo msuwa kitana se na katikati tsika la polele bango balongwa est-ce que zo ba keno makambo zo lo ba vraiment je voulais yango nde lokila ko kota ba puizo Christian que de corner le lo ba refoulé na poto nga tengo mo muta na bia que ça popcorn parisien refoulé yo mo tenga ba kwa ba nkoni boye nga depuis na bote mona zala kombo ya wana. Bon merci vraiment beaucoup mo to comme la émission je voulais vraiment merci to yamba ki je voulais vraiment na kati ya émission biso masolo ki pour aller ga expliquer biso makambo oyo ele na koloba keno alongwe pemeni ya Fabregas et excusez vraiment excusez moi ça pemeni ya Ibrator vraiment pemeni ya Ibrator et alongwe était aza toujours et pas bloqué contre maître pourquoi pas Ibrator piana azane toujours wana vraiment ba oyo bozaki ba message wana je voulais aller na confirmer que non aza toujours pemeni ya Ibrator contre maître Ibrator piana vraiment to comme suka émission na biso invité na biso repesa programme ya orchestre na bango a repesa numéro de téléphone et a repesa ba oyaye ayeba na bango ba mbote ba o ba soutenaka ye. Merci vraiment pour la parole. Les fanatiques tout balangara Ibrator Yalembozi. Les patrons de notre orchestre, notre boss, mon patron, mon boss, Azanian so oyangai. Naibi saraye mo konzina ngai koyoka ka mingi te. Nzeto ba wakata na machette. Pour ça on va koyela bato ba yeba ka nzeto zo koya na mpepe pour ça koyela ba yeba ka te pour koyela pe na kingo be na makolo pe.
étant que soldat ya mboka, préparez-vous seulement pour la conséquence. C'est pas sorcier ce bima. Et bien là va chanter bakuma ba animateur, ba bossa na ko na bango ya koyemba, ba vanda na animation. Et Ibrator abino ya ko corriger bango. Passeport na ngai SB baki déjà, mais calamité to za na Luanda wana. Vasco Soba mu ya les patrons le même. Basse Orange Nakati ya Brésil on a vraiment d'abord préparé car ba fanti to belanga Ibrator ya le mbuzi. Mireille Moutingi ya ma grande sœur et pourquoi pas Bibi Chouka ma partenaire privé. Babi Nakati ya Suisse wana. Sur bela mukongo ça reçu bien te Luka mère EV ba solution moi si ya komo ya papa maman ya ba bébé c'est Lukamba. Il net que t'as vraiment mukongo bien. Et en plus nazo beta CT, c'est pas sorcier. Vous en a besoin obima ba yemba yo contacter na numéro où il y a porte-parole privé ya Ibrator 089 037 68 76 089 037 68 76 089 037 68 76 na pesi mbote na Bibi Chulukamba partenaire privé na pesi mbote na Venanga Jeff Yeta na pesi mbote na Mamadou Aricho ya Bibi Chama na pesi mbote na Jikabe la Banque Populaire mbote na ngana Jimmy Kiminga c'est la famille Nicolas Onyenze Dale Onyenze mama na bébé Kendall Yannick Onyenze Nicolas Onyenze yebiso Yannick Onyenze na boki président JP Onyenze et pourquoi pas celui que je l'appelle Mamadou Aricho ya Bibi Chamala mère Eve ya maître Adela Kumbi mère Eve Ngalola ya maître Adela Kumbi bébé c'est Lukamba Chuma roulé Bibi Chulukamba na la bino nyonso tout bana ya poto la maman na ye bioté oza sointé la maman o salité ngana ye bioté la maman o sointé wa bizarre na bi na ngauté taka ndabo na ye bioté la maman Nicolas Nenze yebisa la maman na ye bioté Jonathan Bolingi Dieu merci mbokani ya Marlène était sa massa na problème mbokani mokonzi Freddy wanga tatima fula mbongo ya kisi oya monika na sepelisi ete abenga nga finga ngai oya mona sepelisi abenga na nenga bia poso ko finga ngai na tala saka manoki tala ka bo swente bia bizarre Nicolas Onyenze ya tuna vraiment que nous balani wana baza soepo depuis que to sukisi makamna biso de balani wana bozolo baki baza soente balani wana baza soente bayuma nde baza sointe bato baza bizarre ba boyemba te bazo koya na mabele ba bazo buka na mapeka Nicolas Onyenze mamona sona Roger Makoso mon vieux na Paris ayebi Alex Mputu ayebi mamonga na wasura nayo masala ngai LG Jérémy LG Job otenga RG Jérémy Matedi na kati ya États-Unis na mboka ya Mirai Motingi na Gigi Kazongo na pese moto on a boaki ete niska pese sa papi mokiki asolola nano esilite. Ouais, merci beaucoup vraiment bana poto bana balandi émission na biso masolo qui je crois que non to komi na suka émission na biso likolo tozolo baka que non vraiment na boye ba que non musala auto salaka eza musala oyo nga Isaac na lia kawana na lata kawana na lesa kabana nga na musala oyo vraiment to pesa na respect na musala oyo soko mona zotanga ko mono te lo ba vraiment na lembi na ngayo soko mona otanga ko mono te lo ba vraiment na lembi yo osola raté vraiment ko pesa mingi ba mbote na ngai pa boss na nga Ardone Mvuma papa social pourquoi pas Hervé Maboada ba mbote na yo papa Deo Kikwedi les cordons les charismatiques pourquoi pas les capes de tous les caméramans mutasala ranga nazala ba couleur on aza vraiment ba lui que non les capes de tous les caméramans génois biko biye wana zawana pourquoi pas Sandrine ma pote Sandrine vraiment collègue nanga otozala na ye na pesi mbote pa Sarah la congolaise maman Sarah la congolaise pourquoi pas Brenda Tangi na pesi ba mbote vraiment maman na Joël na la jove na pesi ba mbote pourquoi pas Naomi Sephora babi Naomi Sephora na pesi ba mbote vraiment bisiko zali boss Lionel Mayaka Pongo TV na pesi mbote maman Lina Kaimba babi buluba solo la fou ici pourquoi pas la mienne poupée Dina Miki Lebo Montréal Miki Lebo la carte ya fou ici da pesi ba mbote mal belé babi que non jusqu'à Rigardona la pesi ba mbote vraiment Micheline Mongondo na pesi ba mbote vraiment bisiko zal pourquoi pas Diane taille supérieure wane na bundesi donc ami vraiment Hélène na pesi ba mbote vraiment bisiko zali donc bino so bolanda émission na ngai émission masolo ekini na pesi bino so tout ba mbote pourquoi pas Sandra Kabea na Autriche na pesi ba mbote Rosette Kingolo maman na précieuse moninga Falone Ramazan vraiment na kati ya Angola na pesi ba mbote et Anya Kwika na pesi ba mbote vraiment ba obo so la raté vraiment na ndemo abete je suis désolé ma sœur Nadine Moulasi yo mto isenga ki Isaac osala musala leki na ngai il faut pe oliaka marzi il faut pe na liaka ndeko na ngai donc na pesi bino ba mbote vraiment ma boss Arnaud Mvuma to baka boy
bisika touta na bisika tokomi kuna vraiment tobaloleki salaire awa na Congo direct babi makambo eza toujours na pesi vraiment merci na espace oyo ya makibiso espace ya kitoko ya makibiso espace oyo eza espace ya lokate ezaka mingi kaka na yolo na justement kimweza nyonso ezali vraiment na espace oyo ya kitoko oyo na na yolo avant ko matériel kankar il est espace moment ya kitoko vraiment espace moment vraiment ya kitoko babi espace sanzola vraiment la kati ya yolo so comme justement na victoire wana zuka kimweza yolo ezo avant ko matériel kankar obi na kitoko na avenue Baboro espace sanzola okozwa nyonso western news obimisama lar o nini o lia ma frites moi nini a vraiment espace oyo ya biso vraiment na sepeli mingi bana poto to komi na suka émission na biso tozaki na je voulu porte-parole oyo to yoka ikeno Ibrator abengani ye mais alobi ke Ibrator abengani te ezaka ba soupçon ne bimaki et pas ya fille moko la mama ne abimisaki bon vraiment to côté na bino au prochain ya numéro na biso al je vais bikobi na ebité na panzana tona limwa tona telma no mesana mais na hotel maturo parce que naza kokate naza vraiment mutu hotel ma aya ya